tenda la panda sonya nzila leleko oyo ya ninde baindo bakomika na maboko mabino maibuina yango ezali lobiko ya baindo balinga te kombo kaka vutuka balinga te kombo kaka vutuka ata oza moke monene molai mokuse kombo kaka vutuka o mawe o mawe o mawe o mawe o mawe moto nyonso azali moyimbe moto nyonso azali moyimbe kombo vutuke kombo vutuke atako oza na yo nanye atako oza na yo nanye takanzala panda tata talaka baindo pase malade tondie papa matondo bande ko balandi baindo bola mukato tondi bino botondi lelo mokolo mwa le 30 juin 2009 to zali vraiment na Esengo porte to yebi tena ngonga oyo bosili kobelema liboso ya bitando bikebi ya bino bozali bongo kozela yemei papa nkusu kiamu zala panda na ngola liyebo mai na bombe mokitani mwa fumu kibangu ye oyo amesani sibino bilei bya mulimo tina te baindo bokoka kola muka engambi nkusu losako ela kanza komba matono mfumu baindo babengi lisusulo bola lo ilondo moteti ndika mobeti lokole ete akoka kosolola na bino nzoka lisolo lia biso lia lelo lizali bongo sur spécial 30 juin spécial 30 juin fumu motuna mwaliboso omboka bino le 30 juin ezali ko rappeler bino nini na mokolo mwa lelo mardi 30 juin 2009 est-ce que ezali epana bino fête esengoto bozali na matanga message nini bozana yango pona ekolo o mokolo mwa lelo 49 ans après indépendance ya mboka na biso matondo mingi ndeko na biso lobola lo ilondo croyant africain longo pe bongo na bandeko balandi baso na bisika biye bozwami pona motuna mwa bino ya boluki koyeba lelo soki ezali mokolo ya matanga to mokolo mwa esengo 49 ans après date ya le 30 juin 1960 po lelo 30 juin 2009 pona biso ezali très mauvais souvenir. Très mauvais souvenir. Ce qui te dit très mauvais souvenir, souvenir ya mabe. Pona nini ezali te mwasi azalaki na zeni tolingi akeko bota po abotela biso mwana na biso ya liboso na bomoi na biso esengo nini tozalaka nango na kati na mitema kasi mwasi akende kobota aboti ebembe morne mwana si akufa na kati na libumu. Alors 49 ans après nakobanza soki tokomi le 30 juin naza kokanisa ndenge bisengo ekufaka biso kokufa po tozalaki na eliki ya ete tokozwa bonsomi nzoka le 30 juin 60 tozwaki bonsomi te nde na bongo ndeko na biso lobola lo ilondo croyant africain loko tozwaki bonsomi te lelo nakoki naloba na banani nakoloba nanu yambo na bapoliticien bongo nakoloba na peuple congolais pe bongo na bayindo omoni nakoloba na bapoliticien congolais boye po bango nde bakendeki na table ronde bango nde bakendeki négociation ya makambo etalaki lipanda kasi nzoka soulèvement oyo esalemaki le 4 janvier 59 bapoliticien te bato basalaki soulèvement wana le 4 janvier 59 ezalaki population azalaki mécontent population azalaki akosilika na injustice elekaki na stade Tata Raphaël na le stade Roi Baudouin na lisano ya motopi oyo ebetamaki kati na 20 club na Mikado na injustice oyo arbitre asalaki 20 club parce que Mikado ezalaki équipe ya Sabena donc ezalaki équipe ya mindele arbitre azalaki mondele. Alors kozonga epai boye na tongo na yango Mbutakasa ya Abako ebongaki asala meeting na place Imka
eye kosala te monsieur Pétion aboyi meeting wana bon lokola aboyaki meeting ya abako mais injustice eutaki na stade bato bazoya na kanda balobi bon bato en tout cas injustice yango boye ndenge nini botoyoka nanu kasavu balobi nini mpona makambo yango bazobundela mpe ya indépendance kokoma komi wana enfin population ekomi wana ekuti bato batelemi bobino na meeting balobi nini baboyi meeting ezalaki te na stade d'injustice awa susu meeting baboyi lelo ekoyebana nani kolo mabele bona na malamu bandeko balandi mpe bongo ndeko na biso lobola lo ilondeko ya Afrika tokoyeba lelo banani bakolo mabele peuple congolais atelemaki na ngonga wana koluka esika nyonso mondele azali akoki kovanda awa te ndenge wana premier pillage donc opille biloko ya mindele de façon ke bakende mindele mokolo wana ebele balalaki na ngambo ya Brazzaville bakendeki basukelaki kaka na bacommerçant te bomoni na bongolo wana oye quartier Foncobel oyo ekomi quartier Kimbangu donc banda na Victoire ti yaka quartier Kimbangu lelo wana lokola bamagasin ya baportugais na baespagnol ezalaki wana na bagrec donc peuple congolais azwaki likambo na maboko mais sikoyo boko comprendre eloko moko ntango bazobengana bacommerçant wana bazokende komenase bacommerçant wana batikaki baeglise te bakendeki ti na baeglise esika basango bazalaki donc ozomona mopepe wana ekumbaki bango ti na religion donc mpona kolobake même bareligieux oyoyo baza bacomplice ya bapoliticien y compris baopérateur économique na bango donc ezolakisa ke clique wana nyonso ya bamindele donc ezalaki mabe mpo na biso alors mouvement ya 4 janvier 59 yango moto ekumbaki na négociation politique ya table ronde mpona koyeba siko kosenga indépendance eteno bino mindele bozonga epai na bino biso totikala epai na biso tosala na bino collaboration coopération entre états omoni donc ntango tokomi entre états elingi koloba nini elingi koloba ke tokóma na même niveau dominateur azala lisusu te domine mpe azala te dominateur akozala te domine akozala te roi ya Belgique akotala makambo ya Belgique président ya République du Congo la Rwanda parce que comme na République démocratique du Congo te akotala makambo ya Congo soki eloko ezangi biso awa tokosolola na babelge oyo bango baza nango bakopesa biso yango to tokosala ndenge biso tokoki kozwela yango na banégociation soki mpe bango bazangi eloko kuna bakoki konégocie na biso donc na ngonga wana roi Baudouin ya Belgique na président oyo akobima na Congo totiaka savu parce que lelo nano abimi nano te parce que bazokenda na banégociation donc président oyo akobima na Congo akozala na même niveau même souveraineté que roi ya Belgique donc bakosolola donc na lolenge moko mais ntango bakei na table ronde mindele préparer équipe moko ya mindele se faire ami ozomona se faire ami entre guillemets parce que eza amitié tronquée eza amitié déguisée baye kotia kuna nde bapesi bango likanisi ya constitution basala constitution lokola constitution belge donc le président règne mais ne gouverne pas ndenge roi ya Belgique azo régner azo gouverner que premier ministre mutu azo gouverner ok bakei kuna eloko moko échangeaki te na table ronde ndeko na biso lobola lo ilondo bakendeki même système éducatif oyo mindele batikaki awa bakotouche te etikali kaka bongo foi oyo mindele bayaka nango awa bosimba te etikali kaka bongo constitution ya mboka etikali kaka na likanisi oyo babelge batiaki la seule différence na constitution yango bachange kaka bato donc balongoli mindele
na baposte mosusu batie bato mwindu oyo bayebi koloba français lokola mindele oyo bazokanisa lokola mindele bo non bazokanisa ndenge mondele alingeli moni bref bapiége indépendance yango me nzoka na kati na bango ezalaki na moko ndenge babundelaki bitumba wana ye amonaki vision na ye ezalaki lolenge mosusu